bima na tongo kende te toki masolo bale beta maki lobi ya Real na Paris à l'hôtel mi lokola soki na polaki nga lokola poli na kolia te na kokoka kolia te na lingaka ta pola vita na imano sundro kela na makambe tali yote ozala te oyebi te okucha ngona etanini batia pe wapi na kokokolala te soki poli bolole moko okoleka na lisuma congolais bolole bazoba bazali ça telekela kae ça tatu na kanate banji nanga botanga Congo papa bisanganité Congo eza bango na bango et puis ba fille qui ça soko moneka respect c'est ka ça boti fille a boti te atolobi na eni nyako yokote impoli mwana kisasa ya mwasi po yo catholique fois za na mwana sa boti mobala ki akima pourquoi ça le kabiloko na yo pourquoi ça na nzala moni mbimi na le kabite muto aliaka mabe tellement nzala le kai na leka pour muto soko to si c'est le mbimbi na ndenga futa ndako na manèvre pour sentir que muto asona kana papa le pangu chaque jour non peut se ba piste. Est-ce que pour na tonda biloko malongo fait zaka sur la sauce na misuni jamais na kolia matembela pamba na fufu elala mende na tole longo na petit matoma na matanga na tongo ebimi mediata base retourner yo kanga bien ma 50 francs sina melongo be esengo koleka me ya milangi oh bakanga la sachet ngamo na temi na binzambo za malamu mi se funga mi poa yo lokola ngayo bato bazo cha pays kaka batabi bamba kote so batala ke lokola sumbana nganda nga na bangungi baboyaka koswanga makila na ngeli yakite ma bamelango ezate bo wolola nga menga mona mutema na bakina force ki na suki awa boniko ndelo fourmi ato bete didira bola ko matelo kwa nzinzi te na saka nyama na zam boni boy est-ce que documentaire saka ba Lyon jamais non mon documentaire ma banki te baza pe banyama bache bango na compte saka na yo na boya ko bimisa nga pona lukela nga li pepe singa kilo na ko seli famille OK famille ani tana ke no chama si to na ba $10 na teka faire na ndako ezaka famille comment ça que na commune na zemi na zo transférer moi si pas bande ndire ba onde ba chela nga ici yes bon ki pa moi na ngate ya yo nini oboteli nani o livrer nani pesa nani boza babe bana ngope makasi soka sumbi nyawa ata bapangusi na sima selo kotika la 3 jours banzinze bakita on dirait aéroport ezanga avion kaka mwana nini nyelo kwa Creoline boye bande aliaki nini ali pa desa ko sumba 4 kg batondi si wese na biloko ezanga ti. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure que vous nous suivez partout dans le monde. Merci pour votre confiance et la fidélité sur cette chaîne. Je suis Lokamba TV, une chaîne qui fait de nous. Tu kota na mozinde ya masolo ya kole sumasia na chaîne na biso ya Je suis Lokamba TV na second hiver, second souffle de la narba prédication ya papa, de la naka babamate ya solo et différents biso au peuple de Dieu. Merci na biso bolinga rabiso. Je vous prie et je vous demande de vous abonner massivement sur cette chaîne. Je suis Lokamba TV, chaîne où ça l'a été. Tout le naraba seconde hiver na Pasteur John de Tozaranaï de temps à autre. Il y a ce qui s'arabiso, mais après ça rappelle conseil où ils tellement moutouya où il y a rabiso makasi na mwa belé va commenter wa biso ko landi conseil à Pasteur John ko kinonga na ba blague ité. Mais so landi ngo en tout cas et à peine tolier solo tolier pété. Merci comme ça à mon papa, je salue papa Je suis Lokamba Kunz, merci à toi, merci à Joyce derrière la caméra, merci à l'équipe Mobimba, il y a Je suis Lokamba TV et puis église Nabiso ya Mema. Donc boya ebele boya kozwa ba prière ya solo na kati ya église Nabiso ya Je suis ya Mema et ya pasteur Nabiso aza représentant légal pasteur Je suis Lokamba Kunz. Voilà, les lots tous sont sous et pas ya pasteur John Tuli a pété. Moté papa. Toko makasi base. Santé Muna Diebo. Base du jour. Nga okotikala koyeba santé na nga te nazwa te eza secret professionnel. Oh oui nazwebisa yo même mwana nga na boti même mwasi akotika kocomprendre santé na nga afin fo te. Pourquoi nalobi boye nakotikala kolivre kolo mokili ti na niveau 0 ya kotraire nga te mpo na santé mpo namonaka kokoma mpaka isaka babidja mbongo babomba na banki te balia malonga bakenda poto babatela batentire batambola na bamoyen oyo tokotikala kozala nango te me bakoma na bamikolo babola bamikuna te mobola anuni koleka patron
condition ya passe moi nyonso esilelanga na nzoto mvula koloba te ere baninga bazonimba nga koto mvula ebandi fona bongisaka bana mpo mokala te bakodinda musi fo te ngetelema mvula ekobeta boye biloko mosuku bima libanda ekomi lokola zelo batumai na pao ate ezongaka nyonso te soko osanction okota na loyenge ndako ekomisola humidité nayebite soko ozo comprendre bandako wana oyebi nakopesa eloko moko nakopesa conseil oprie te remesaka moto apesa opema nakokoso te naoloba no sans vous flatter oyebi kosambela oui mais kopesa confiance na oyo aza kolo eloko eya différent bato ebele bayebi te okoza na église opriaka makasi parla ya langue prière na bato bakitaka senza obandi kosala modération bato baleli mais komi na place oyo akopesa kolo mokili pende esengo te ke umela oyebi bato mingi basambelaka te bakoma mpaka concentration ya koremercie kolo motala naoloba nopoleli bato bayebi eloko banyama yoka so mangina loba nyama yebi valeur wana koleka mutu mutu bakabela mayela kobanga nzambe mamona ngo pete nyama bapimela kokumisa nzambe mais soka alamuki ndenge apumba telemi apesaka nzambe lokuma koleka prière yoka makambo adobeta siffler na oyebisa yo tala oremenaka te mwana taba moke asotaka ye moko sa batindika ye tala bana taba asota kiaka asota sote elakisi nini esengo papa na mama moto apesi biso mpe mato vive na zambo aza malamu ese asaka na mbaka po kilo ese mwana taba kosepa na tata mwasi amona mama leki alors fo yeba tala makambo nalobi awa vraiment ndeko na nga kobombasa te te na oyebisa yo okoteka mokolo yo te ngai nakotikela kolivre nga te na makambo etali santé yibanga nyonso tikelanga santé yango bar poto ya vie kokoma lelo nde tokomi na yo eza tomeseni te ndimanga kolia malonga te mon frère oya tokomi eza teke mpo tamboli makolo to camion te bao bamati na makambo kuta ya sécurité baza te moto alai na bagarde de corps na structure na ntongo ebembe na ndako me mutu asasi akoti te bakengeli patron bakuti ebembe koma mbeta lokumu ememi mutu na liwa biso matoko oyo ozobaluka bembeto ya bakintie kwa pourquoi ça leka biloko na yo pourquoi ça na nzala mamoni mbimi na oleki abi te mutu aliaka mabe tellement nzala eleka ye naleka po mutu soko tosisele mbimbi na ndenge afutaka ndako na manevre pourquoi osentir ke mutu asonaka na papa lopangu chaque jour pourquoi yebi ke so tosisi mbimbi na ye na manevre ya famille oyo soki alongwawa biso mpe totelengani puku tala tobombaka place naoyebisa yo tala na sekina oyebi makambo ti naolobaka mwana seki omoni kongo naopesa conseil sérieux ndeko na nga ndenge toza awa obonga te zalaka na esengo ndenge oya mutu naoloba nao vérité tala modele nani ngana komisa bato bakokomprendre nga nzambe apambola ndeko na nga yokanga bien okomprendre nga très bien toyebisa bango boye omoni efeka ndenge na mizaleli eza grâce est-ce que nga mutu nabongisaka elamba to elamba ebongisaka nga nga mu nabongisaka elamba okolata bilamba lokumu ya cher soki nzoto ezorépondre na maladi okozala na esengo te na nzoto nakolata elamba tombola oyo bato omoni ngai ebolole oyo soki naza na sante malonga nakotambola nango partout moto akotyola nga aza te okomprendre nga très bien lipapa na nga te ekatana na bamba na fusible ya libende so naotambola nango boye na ndenge ya courage boko bakili papa ekatana courage ya motu eseka aza presa tala motu awa nzoka naki ekopa mokolo musika sakaka na mboko napesa bapiste est-ce que mpona tonda biloko malongo mpe ezaka sola soso na misuni nakolia matembela pamba na fufu elala me nde natoli elongo na petit matanga na ntongo ebimi mediata basi retourne est-ce que mpona mela sirke ka fe ezala jus koka malili na fanta nakomela jus kaka ya 100 francs joli jus modele naomelango na petit eleki koka na kilo saka na mboko oyo naopesa bapiste yokanga bien ma 50 francs sina melango be esengo koleka ma ya milangi bakanga la sachet nga mwana temi na binzambo eza malamu miso efungami poa debite soko tala pourquoi nazoloba boye
Batu mingi bazaka so za na pasi kaka ya kozanga mbongo comme si nzambe ne ennemi. On nzamba sundolinga. Ah, on nzamba tikinga. Kaka ndo solo ba. Bon année yango esili. Banga kutu ba fetaki. Talanga kutu talanga. Yo zo koma na juin, juillet. Oh kuta cheba millions zo c'est la santé ça la malamu ti l'on hôpital. A corrompre ba docteur na mbongo nyonso makomi na tantôt plus tôt. Yo lo kolanga yo. Ba to ba to che pays kaka. Batabi bamba kote so batala ke lokola sumbana nganda. Nga na bangungi baboyaka ko swanga makila na ngeli akite me ba melango ezate. Yo. Kala. Pays boyako. Na yebisa yo. O isa pays kano. Babilongi na nga oyo ya kiseri mo beso na komeli yo boso mo na embouteillage. Ayo ko lukani nini. Atane na ndenga malamu lokoso aye. Oh, ato ke ko pesa mbote. Faut faire attention à vie. Ndeko nanga. Bolingo ya kolo mukili soka lingi yo. Eza étrange. Tala. Yango moni na vie na yo nanga. Yo ka batu nyonso. Pesa batu nyonso matoi. Mais bar poto no cholo bane bandelia. Ko feri yango. Ko deveri yango pa mutute. Voilà. Tikela ka kolo mukile sengo wana. Ndeko nanga na pesa conseil vrai ndimela nga pardon. Na lula kolo mukili na façon moko ata na sambe na nga tote. Mais bolingo na tshaka na mutema ayebi. Bon. Yani siko ko memanga te ko leka nzambe ndinga pesa nga vie. Bon. Na bonga te no bango mafu. Kinzala nanga tali yo. Oh. Yanga noni. Est-ce que comment biso ko za mobola ndoko bala te? Bozo. Zala mobola ba ko nyona batu nyos mokuta na mwasi moko lela ka ki mobola. Azate. Akozala. Batala. Erio la na me alobe twazo wolo ekuna zo sepela toka mutema toko koma lobi. Combien de mabala babole bimisi bana kitoko koleka bano baki na ndenga bien. Na aloba na yo. Eloko bo makabiso to lingi bilula lula na bibanga banga. Bon. Tango ba talela nzambe ya vrai. Kokoma na ngalo beza kambongo nde bombinga te. Mawa nzambe. Na aloba no polele. Ndeko nanga tio kokufa. Yana makamtu nzambe abemela surprise koleka bato basima mbongo avayo. Okozoya mingi to kozoya muke koloko. Do yoko bimano katamtu na $1000. Mais 1000 wana ko zane sengo nango makasi ko le kamta bomba $100. Yango wana. So zo compagnie. Yango wana. Nzamba ko bombo na commune na salité. Bato abiki za na fo commune ko avandi kuna seke makameza mabe. Mais na kati ya lopangu na yo za na kima ko le kamta fai na gombe. Voilà. Yo kanga bien. Yango wana. Ozanga na mutuka. Mais soko matika taxi na bana esengo bayaka nango ko le kamta somba jeep. Yo mona makam. Faites aussi ça malonga te. Faites moko ba sikre bi bamba. Bana mi balé secrètement moko. Modèle ba sepelaka nango koleka fête ya bonne année. Yo kama kam. Moi nazo tanga na ekolo yo ba fana na bibonga bakiti. Bigi ne kuté bana kate po maye bo mama nyonso. Etikaka na mutu. Mais tala mwana wana na ekolo mabibonga. Tala tango banda musala. Mayele nyonso tangela ke bimi na musala bazo betele maboko. Otanga na poto to wapi. Koleka mutu bafutele bekola minene na bekola classe ba lupio ba manka na lobaka chaque fois nga na kotikela ko traire nga te na zanga nazwa nga kolonga na yana nani pona pesa nani kilo. Voilà. Soko zo kanga na faux vérité tala oya yo moko na ba no polele RDC na moni ba jeune souci oya bongi ya lalité muninga ali ya bele soma abimi na tongo ba ninga bazo sa onga ite non soko yebo otika le spectateur na vie yaka attaque challenger. Bon. Na yenenge to ya rôle na yo ya yango yanga pe ya yango ya pe ko yango wana. Tozo sanga na po solution bi ebima. Yango ne malem. Ko briller betapité. Bon. Mais ma fille le roi camion ya Manuel. Soko tu es premier, c'est la paix ça passer soko tana la deuxième. So pose que mbamo na vitesse comme na quatrième. Cause ça na première té. Camion est na danger. Point mort. Yaka point mort, rappelle ça passage jusqu'au yo dosé. Na vie soko la na 1 2 3 ngo kita na oloba no polele yo kanga eloko zo boma yo souci ya komona makambo ya bato zo peso passe ko simba kiso ko beba yaka malembe nga na senga mukilite ba changa ko cha simba te yanga nini bo wolola nga menga mona mutema na ba ki na force ki na suki awa boniko ndelo fourmi ato beti didira bola ko matelo ko nzinzi te na saka nyama na zam boni boy est-ce que documentaire saka ba Lyon. Jamais. Non, mon documentaire, ma banque quitté. Baza pe banyama bache bango na compte. Ça va na yo. Est-ce que bon ba senga ba ya? Na tuni, on comprend nango bien. Yo ko makamna zo bisayo. O ngai o na fi.
longwa na munoko wa mutu alinga kobeta tolo ye bato lolendo balingi ngai mutu lolendo ndimaka baninga te kaka ngai oyo azalaka ngai keba na ye azalaka jaloux mingi naoloba no polele lingaka mutu biso merci zala boye oyebi eloko mona naloba so nalobi kaka mpo eye kaka ndenge bato yango ya mon frère bato ebele baza na makabo na baeglise baza étouffé à partir ya badadi hein? Oui. Non, bah, nous pour les ndimanga. Badadi ba étouffa bandimi bana banzambe belé. Comme que moi na na grâce. On va protéger ba tindika e. Bango lokwa ba bi ke ba yeba mingi. On appelle ça piste ezate. Kaka ye. Kakanga. Papa Josué. Dikamunyo soka ba kumisaka ye. Kaka. Foger. Ba okutu ba mona nzambe fara basangisa bango ba kende groupe. Yo mwana nzambe teka na ndoto na likamu moko komisi yango ya yo soko beti tolo banda na nzambe bongo ba Abraham bakoloba nini mbadi yango mwana senga kalola lokumu te na boyi lola ba Graham ya ba Abraham to kopesa nga mapeka na kota ta na dumi ya lola so imbule bani to dindime na koti lola kanga lola te ya dumi azata na mbetenge ya lola malweka lola na bwana nga gomba lola na mwana ba Abraham koma kwa concurrence na tei koleka bino te naza nanga ka moluki lola fana tala mbeteke kuna ya lola kufiki ateto dindi mana koti lola frontière yo na bandu ya lola naza ta frontière ali phénomène nde baninga bazozi mena na lola moko ya taya lola na bango ya fo mais za lola yo tala o mboka na bide tala on a été original ndeko nanga kolokalo la prestige na ebisio polele to tika ko tcha bandimi mal à l'aise ko zanga na biso ya Congo eza sous pays pété comme pe difficulté makamdenge za na misusu ki goigo ina biso na boya ko bimisa nga pona lukela nga li pepe singa kilo na ko sali famille famille ani tana ko chama si to na ba $10 na teka faire na ndako eza famille. Comment ça que comme na zemi na zo transférer moi si pas bande ondire ba onde ba chela ngaise Joyce boki pa moi na ngate ya yoni oboteli nani o livrer nani pesa nani boza babe banana bota et puis ba fille qui ça soko moneka respect c'est ka sa boti fille a boti te atolobi na eni nyako yokote impoli mwana kisasa ya mwasi po yo katoli fois za na mwana sa boti mobala ki akima wana komi respect ko transférer ka bana lokwa koli yako kwe mwana bino yeyo bonambaki pondu tena chele riche yo zeme konzo sakana mboka na yebisa yo to mwana makamu bana ngope makamu makasi soka sumbi nyawa ata bapangusi na sima chele kotika la 3 jours bandinze bakito ndire aéroport ezanga avion kaka mwana ni nyelo kwa Creoline boye bande aliaki nini aleli pa desa ko sumba 4 kg batondi si wese na biloko ezanga ti comment bolia kate wese so tonda noki biyaya mboko zo funi ba document carré tala kama kuna sekina ona omani Congo tala na sekina okile kufa ndeko nanga toyo katole ba boti to boy comment mobocha komika soka tangisi okoli atangi to ngoni papa no pamba mama me ko pesa ko seka yote mama kutaso kantanini parce que mama mukindenge komi azomona ba Jesse na États-Unis te amona ba américain te bana lelo bozo comparer fino ba américain okoli na kisaso zo comparer fino na américain mama pe abota na papa oboyi tolina bango batu bakoli sa oyini bango bongo koyoka na ya Jesse okomona ka basanga na bango na bango oyo muninga na koyebisa ye akondima mbango koleka tole papa na mama ba fille ya kisasa yango bazoyaka na bana lokwa ba koli ekele weste koli susi ne kaka ba meme na bara lokumu ba mese ke sangi bouteille mukolango mesa na bango panzaki ya baninga wana kolamkana wana mwana mbali kuta chata lito ite so basomika 4 bouteilles 5 abini mingi chale ye mokala le na lipeka pa c'est que Tokyo hotel o changaze zemi okoyeba ba fia kisasa apoko zize na oyebisa yo mwana komi tango kozwa zemi ale mwana komi ya quartier na oloba no polele Tata John mwana ya oyo surtout ba ngana pesa ka confiance bandeko mingi ya mibali ki ya basi na ko sote mais nzambe kaka salama moko bana basi atakola ndumba baka na chance mingi ya ko bala par rapport ya mibali ko mwacha ko za ndumba na quartier tango ke na gombe ba cheli to na mutuko ba ka ndumba jamais combien de basi balati alliance batambola vierge jamais malamu na ina ki mwase pesa libala mais mobali ndaza penda bagarere
soko moni mobala ye na mbongo afondi mai atokaki pazwa yo solo babongo makambo eleka na majabu yo solo kango te ndeko nanga na oloba no kolele na majabu ya mwana mwasi akoza na libala soki eleki nzala bimi pembeni babenge na mutu mosusu ake azuma 100 francs na ye kolesa ndako akosika noti pa mabo kilo noti pa tata bakomi mabe mibali yokangai na oloba mibali bakomi mabe mibali bazaka mabe banda kabasa kini awati nakomolinga mundele polani nalobi no boy mibali bazaka mabe banda kala menga na so pesa de conseil mobali soko moni aye abimisi mbongo amoni boy passe wango moi ça bimiselo $10,000 mobali biso $200 na ko pesa $200 mobali valeur kuleka ya mwasi bon po ya mwasi akuta na cadeau moko personnel bakabeli ye to muninga ne moko boye asaliye to ba pesa ko touche po ko mayanga acd pa mobali wana po ba cadeau ça mwasi batalibala za na alliance to kutele mbali boso na seki na pesa $1,000 or $1,000 na lingete na prouver comme mbaye na yeke to bala menga ko bima na mwasi na yo 1000 to mwasi ko kenda tengbe $1,000 a calculer bata ça na libala na ye alata alliance mobali pesa 1000 du coup jamais tanga zola ba pongi comme différent akanisa nga akanisa nan bage comme ndamnda tant to kuta 3e jour 500 a panzani to kuta na wapi na mwa yanje ni wazana mateo yi na oye bisa o sekela tala omoni kisasa na teaka original na fungolaka ba dossier sérieux na Congo yango wala ngana ko te alléluia oyoka trop ana lo ba piste clé yango wala infiltrer ba koti na mabala sa oyeba bon obala mwasi na vérité oyeboti ba na 4 continue sur yo mibale ya liba ya libanda sa oyeba na souhaiter te nazo pesa ko ba piste yango moni pimela mwasi nyonso bombardaka kolia neza na kimia ako CDT oyo alaisaka mwasi banzala chaque fois okutana bambiscado na oloba bon pa ondimanga bien ayeboye 300 ndeko nanga ayeboye 400 na oloba na yo ntango ozotya mwasi litoi pika mpe ndokoma challenger kolika kolia eseti liwa na oloba no clair na yina mobali aza na mwasi kolia mwasi atransfere yango mpa batondire badokima compagnie obiki eyo eza ndeko nanga shebiso pena moka te nzala makasi tie kotinda camarade motema pete abima na mwasi na yo yoka yo moko commissionnaire okokepa nani te na moni oka atouche otindi mwasi na oloba na yo ndimelanga omoni vi soko oyoki nga na opesa conseil ndeko nanga mokili eya mabe te bato nde babebisi mokili tala banyama oyo kutu baza na mission okota lola te lifelo te me bazaka nano na kanda babundaka mpe babomanaka bongo bato oyo bayebike lifelo yo okamaka te bitumba basoso komiti na sa makolo na yo ebandaki wapi ya bandi na likamuni baweleli nini baza banyama bosombaka te bobombaka te bobundeli wapi me rankine ekoti sakana bongo place ya kobomba na ya koyinana po oyeba mboko oyo bolingo eza te na oyebisa tala bolingo na omoni Congo foza motema makasi bakongole babi kogere bango te obimisi mabe na o libanda lokola nde ya yo nde eleki ya baninga or bato ozobeta masolo ya pasi baa na pasi ya makasi na se na yo baza na maîtrise ya kobomba pasi koleka yo yango wana nabi te so ocomprendre na oloba no polele kozalaka na buzoba ya kotandaka bolole na o libanda te okosamba meme na famille meme na mwasi soko oza bilelalela okotanda filo tala okokepa ndeko na oyebisa nzala mokolo moko me mokolo bokodiscute akotangela banzala ebele yo kutu biliali oyo molesanga mbala moko otangi ebele mpo na nini ntango ngoba yo lia nano te mbala moko bato aliaka obimi bolole yokanga tala oyo na olobawa so okomi na maturité oyo bakokati yo prince isu te oyo ata otamboli kongo mobimbo kobunga te silikela yo osambela te fo tina na nga pende eza nini oyo basali bazwa 100 francs baleki nga na nini ate ezongumela na kozala na patience me eleka ndelo te vie eza temps fo telemela yo natelemelela nga na nzambe apesi mpe solution yango wana pourquoi na revendika droit na ya neti mutu soki nazalaki na likambo mokili te foko bomanga vent comment nakotika nakoma na age ono occasion liboso bato baza lokola nga basambela mpe te toza ndenge moko me bapilaka nga revendication nanga ezalaki wana te nabi te ntango eza likambo ya soni yango nalongola soni na nga nakomisa RDC lokola nakoya na Tchad nayebi mutu te naluka vinga moko kope nyonso nakosala kote nayebani te moye nabanga yango nakomisa kisasa boye yomoninga pepa na pepi toki okopa commissionnaire na sali o nani naboyi natelenga na nzala
na sala rapona bombanga er makasi na maiza na bundaka er na kolemba na kosimbisa ngana nani soko yebi Kongo te yango wana kitoko ba Congolais bakamusaka nga Congolais ozo yenga na filo kolanga ozo situkela baro ndiro uti mboko bimiki sasa sika eki sasa ngo misala ezati bakomo tande bakiti na bisi barka les akia fomo kende bar fomo kena lopango moko bebokoti na kati bakangela bakanga kote babina kaloko tombo asima bacha fo bina fo mataliko likolo ekufa bare koma bakita bar tera bale na moi na pokwa bar ba joli bako futete ndenge nini kindumba na butu bale na tongo nzadi bantane bazo basiko kochete nazo biso na oloba no polele ba Congolais ba maele te kozanga ba Congolais mingi za satana te bango moko ba mipesi bolole bokangami na makambo kotalaka gouvernement Kongo pona nga ebonga ebeba batumba bayita ekosala ngani nini bon nga moko kolonga funa lukela nganga na koselaka kupeya bonga bonga na banda cop na ajo oniko dans l'action direction ndeko nanga na oloba no polele na mayanga ni nya so bika to prier pour na pays ora prier pays abandi tambe na ngai kole kota karana ndaku simu yango na mona kambadi te bana bakoli na yo église eska ko lelo ka matanga bakundaka te ti lelo no moni nzambe tata mwasi abota koko na yo batu so bika to prier kolele bandi wa mususu kutu mobala tuta milo kwa makofi nde boxer bu olela nani oza tala no saka na mboko yo tala wana ba prière moko ozo micha satanique oh oui ozo benga mfutema yo moko kolo mokili azokamwa na pesa ye wana nyonso aza nango banzete eza prince eza nyonso eza ozolukela nga nani accident esalemi te mpo na kotela yo olala kolamukaka ozobangela kolukela yo nini bima na ntongo kende te soki masolo abala ebetamaki lobi ya Real na Paris alotelemi lokola soki nani napolaki nga lokola poli nakolia te nakokoka kolia te nalingaka ta pola vita nayima na osundolo kelanda makambo etali yo te ozala te oyebi te okuti yango na eta nini bate mpe wapi nakokokolala te soki poli bolole moko okoleka na lisuma Congolais bolole bazoba bazali oyebike likambo eleki ya mvutema sata elekelaka ye sata tunaka nati banji nanga botanga Kongo papa biso angani te Kongo eza bango na bango balingi efi bakotisi bale ya bapoto na mutu lokola bango ekobeta lelo lokelanga Fares banyonga mapa boko futa azokendo defa tricot akolata soki ya match ya nani toganya lelo kotambolaka butu mba pimpi tokemela lundi anniversaire abonane tokemela akolomaka na ntongo ale paye koyi mabe omoni mboka oyo remaniement fo bachange constitution naoloba na yo soki olingi oresi na Congo bima bolole bima lokola jeune moko arupa lekaka lokola bolole tala naoloba no polele lekaka lokola oyebi likambo te ondire oza mopaya na Congo ondire moto ya mboka abungi na kisasa naoloba na yo conseil oyo soki olingi oresi na Congo bima lokola bolole awuti mboka abungi kisasa bakipe yo te mpo osala makambo bien soki otye fi na spectacle chaque samedi dimanche bamona nga na coin mingi bafandaka na bar kaka na kote moko bafanda mpena de aveni etalaka ye comme ça so bafi baleka na poka mpe moke moke atelemi tyelanga nzembo oyo akotaka kobina kwa musicien wana bango eyabinaka ye ale bolole nyongo mapa afuti te ya nani ayebi te brosi na ye ekatani lokola ya nganga asombi te kisi ya minu eusilaki akoma kofiota yango lokola akwado ezobenda nini donc amosusu apanzaka pena aosala pepso d'opération epuis maxa kopasola ekia koluka kisi ya minu tina suka me na poka azoka bato masanga zoka biere moko wangongo toka bato yo umela prêtre osaka na vie est-ce que wana nzamba kopam na oloba no pole nzamba kopambolo jamais nzoto nano apesi yo olingi yango te mozosenga bomengo mpo osalela nango nini mosusu apesi yo na mwasi ozwa mwasi ofele ni 100 francs omontisaka mwasi boye mwasi akenda libala ondire moto akotaka kasho soki mwasi atie so okutie kaka propre otomboki seke yena bato lopango bolingo ebandi okuti obimaki na ntongo okuta mwasi na sola milinga nde motema ekiti
il faut kuta mwasi asolongola mwana nyande motema ke mwasi asolo yeyo mabala kala nayebisa yo mabala moko mwasi afundikaka suki te ondira kota na pili akufela mutu ozomona mwasi na olere nyonso mayakomba te eza te mpo mutu etonda basili afandaka na sa makolo moninga na porte te lokola bamakako mibale bazotutana tek 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 mboko omani Congo fo badeborsela yango mpenza tala Congo ekomi na niveau moko fo baluka nde birin babeta ondimelanga te naoloba no vérité tokotisi baconflit pamba na satan satan aza kolo masumu makambo tu tosalaka ndeko nanga etali satana te nga banda na fanda na timbela te tokoshasaka etiwa wapi makambo so nzambe atielanga na vi nakokipe te kaka koshasaka ye mpe soko olandia na bakomini mosusu okomona na oyo ye te ye moko satan afandaka wapi non nabanga nzambe na ndenge nayebeleli natambola na ndenge nalingi solution emonani nayebisa yo okimika lisumu naboyi nanga lisumu natosi makambo nzambe asengi nakoti fi na challenge nalongoli soni natie fi nanga na spectacle bawololanga mais sans frais ebima lelo namonani motu naoloba no polele batoki sasa ebele ya prière kende oluka te eglise babaki na 2022 toa mitu mikila te pasala baki totalaka misala kosala na Congo tala okobimisa mopepali mongo simba bonzo okobisimi mosomba na opende bima omituni yango be yango te obapenda batrairi ngai nana trairi yo angina okoyeba oloki mopepe ndeko naoloba na makambo okondimanga tala ndimelanga kolo mokili apesa biso na facilité te nzoto meme naza nango yo oza nango eza ya facilité te koma toye mokili tosengaki te toye bato tokanti lokwa tata na mama nde baboti biso touti mpa na bango or toye koyebake toleki na nzela papa na mama me tosa bikela ya nzambe koma masumu ezaka nango elengi nakende olango wana asalaki ndima mokona kokufa okende lifelo etali yo na nini po comprendre ke yo moko kolo yo oza ya yo te bapesa oyo me bazosurveille yo ndenge toya tosa oyo alingi omoni oyo akoki na ye te landa biso lokola tomoni lokola toyaya ye na tosa ye naboyi bisango ya mokili na mipesi na ye yango moi natika nanga libre wololanga seka nabetaka calcule olangwa te lo biso tolamuki nyonso ekendaka zero nga kuti nakendaki bar te nalamuki na 5000 naza moto ya lokumu okendaki na $50 olangwe bafilme mpe yo te tokolamuki na ntongo na masolo ya bar me na suka apesanga shimbot bolole nani yo otourna zero tokende nango 2 ans 4 ans 6 ans nga so nabombaka ba 2000 tiango 6 ans fo emonani yo osaka batapasha ba $10 kongola yango 6 ans obima na perte yaya bolole okotikala moto baexplication na quartier soki moto amanke obanda otangela banostalgie tala pecho nga na bima na basi nga na mela yo babali nga na mela yo mela otikeli moto ya nostalgie ozobeta masolo ya challenge ya papa kalala naoyebisa yo or biso le présent tobebisi lelo mpo toluka lobi babiso so oyoki nga yango moni nga bar poto banda nabetaka calcule age nakomi nango naokende na manka so natikeli nga bato nakotelenga na baba lokola mopaya na mikotanga moko na challenge bawolola nga me namona 100 francs na bomba ntango nakokoma nzoto akolemba soki nalakisi 100 francs pa bato bakopesa nga raison na charge tambola na mboka mopaya azala piaka bela maladi bakobengano na balabala za na mboka bapaya toyebi bato te elakisaka mbongo bakozwa na charge yango wana eyaka ndeko na biso oyo efanda ntango bamoni mbongo lokumu ye bango mpe basauve naoyebisa yo kosakanaka makambo naoloba nao te nao te ya original okoprie ti na 100 francs même opesi prophétie bombeko mpo ya lobi bakoseko lelo lobi le 8 mars euti oleka ote bavideo bamama oyo baa bamama na biso balangwe na baba komela na baba tika balangwa na bango kofamille eza nango mokili otya nani kaka démocratie ya vie tokuta na fete olingi okazuwa na sani nga na ketoko lepo lekai na mesa oka loko na lobi lobi nini toye démocratie na mosu nayoki yo ndeko na nga o matokita bamama basali bapétage wana yokanga motema malamu etikali su na bato te
motema malamu ke na mutu mo ka sentir bien na wala bando polele mutu musoko ndima teke oazo salon ka sayete et na ba seri mususu l'église oh frère Nzambe oh moyembi pasteur Kingani bêtise ba pagano misusu kutu babanga ko sala ya zana Nzambe mazosa azosala bazata lebele na église oh ndeko nanga na loba na bo baba ko pasa loba ka mabe na loba ka polele bozo sambwisa komba kolo mukini na ko sabino te bokoti de bo sameli Nzambe na fraude na loba no polele ndeko nanga de yo sepele ba maman ne balangwa ina ba na bia na ko ina na inela na ata na ine osala ngani na sepela na ina yanga na kati ni nini mutu na kwa na yo ngati ko koma mukolo ndeko boya masumu na kosi yangwana bateyo mabe mukile tengami yo ngati mwasi musoko mwe na peta alias masaka kindumba sa ko leka kutu mwasi zanga alias motambola bien yangwana Kongo eza ko inda Kongo ko mika place profit eza maeleke ndeko nanga beta ka cop zaka na $50 tambwa na baraba kipoko okubima na basha ba marié ah oui on est solo mabalo zo mona o zaka na mwambongo okobotola mibala ata 10 soko za mwasi zaka mwasi moko zata na 2 mapangu 3 bato be bakaki osaka na mbongo okomona même mibali babala so bamoni yo osaka même na ba pasteur okosaka na batei na basali ya Nzambe na ba musicien okomélanger bakobima babolole pa na yo kote musu bazomelele mbondo koto nde bolole talaka pasteur moko azoteya bato musu bazosepe amen kote musu tala ndumba oyo tala ventile wasaka nde boye yango baowolola ye siko na mis soki da mokili koti yo manka bongo devant Nzambe oza wapi mponi bomengo eloko eteyi biso mabe bateyi na biso bateya biso ke soko oza na mbongo nde Nzambe ayebi yo makasi yango moni bato ya mbongo ata asambelaka te bapesaki ka poste ya lokumu na église po akosomba batole akoya na bakiti na nsima priye makasi ezanga mbongo okozaka na intercession bando obimaka la priere esili nde ozotokoloka moto adindaki na mai babimi okoyeba tekomi na suka. Merci beaucoup, Pasteur John. On est arrivé à la fin. Vu le temps, on a ma course. Mboko yo, tomoni makambo ya ya. Oh mboka te. Ya moninga. Na Paola Mbanga. Na chamisi nanga lokola aveugle. Na mona kate na yoka. Ngamo aba no polele. Tala ngamo ko kolonga na ndimela ngate mena sananga. Ah. Ngandi mela ngate mena sananga. Ndimela hotelele. Tokenda ga tokende kota ko memanga tokomika. Na loba wa sekina po koma na niveau makanti na loba fo yo kanga tala omoni mukili influence zo boma biso soko lingyo banga mukili makasi yo kanga bien olenga no mutute omona nyoso pamba tala shawarma place bateka tala ba priya biloka lokumu batu balula kota na wese tala wese ya babola na ba pato ezaka na solo différent oyeba ya mibale ba patron nyoso mona ba ona bomengo na bandako tala suka na bango nani bakunde na sima ndako asomba na bango na babola kote moko na kana cimetière voilà ata ba tia marbre mobola pembeni batombo lokwa mukala bilanga bokufi kufi boke ba pai koma yo muto somba bandako 10 bakunde sima ndako note potika lokola monima kya bomaki nzoto lifuti na ye yango jamais tala bango na ba cimetière soki leta kati matita cimetière te na babola na ba patron zamba mana mukila tiki bandako baso betele tolo baso lobela etilo na journal mais kuna zo mona mamona mbona cimetière mikakatano na kokimela wapi mama mbata zonga kuna usala kinini kita boyo yo wana kwa kote azala kina mbongo tala bandako atiki posala mukabo piteka okoyeba ona ebisa yo sakana mamona oya muto ko mona ngo sepela kana anniversaire ozo pusa na liwa ko mona mamona mbwa na miso wela liwa ko wela liwa te sanzambe mame nakendeka nakende surtout babola na kukufa ya fili bakufa sala nini ngapena kende kaka bolole oyo yabi ko tazo kende te nyama sakana mekali yo kama seki ko mona mamona mbwa na yebisa yo bongisa na nzamba fo kende na opeso conseil yango wana soki te tali yo bomengo moko te mukili epete oli bakobo ya nzambe ngato kabelinga $10 milliards trop tard ereleki banda na banzambe nyonso koma pamba naluka kaya koliana koma lobi oyo etikali ngangani te
kuta essaye de komona pasi baninga mokili eyaka tokende mpo kokufa lisanga ezalaka na pasi mingi te nakosi fin du monde kwaka lokwa Hiroshima bu tokei eyebana kaka oya kokende gauche ake droite ake mais yo moko sona na nzambe bien nakokosa o te yo bana openda tokeno malembe tosukisa ta awa taka neti na boye okabela nga 10 mapangu na 2 millions de dollars mais beba mpe na ndimi yo nazwi mpe 10 millions de dollars yango nazwi 10 mapangu échange nga na nini ebakisi nga nini après wana ekokomisa nga nani soki koyebana ata nayebani ata bato babangi nga soki epesi nga nini aboniko soki tokenda kati ya babola oyo bamonaka pamba oza mobola olalaka na banzala moza na mwasi obala bana bakola na pasi me babike tata na biso yeyo baklase ofutela bango ya bibamba malgré tout bavoyage etaka poto teka bavoyage ya mboka bakonge bakendaka mpa batata mwasi ntango okendaka mpa babokilo obala te ntango oyambaka bango odefeli bango 2 bouteille odefeli bango tike ate otikala koswana to osimbisi tv ere bakendaka lokumu ke bokilo oyambaki biso oza mabe bokilo malamu soki bato basepeli na yo ata bakei na commune edindaka soki ofandaka kuna bakoyina yo bafo bokilo bafandaka na commune oyo alors échange sikoyo na nini aboniko ebele ayaka tofanda sa alliance bana bakola te e alors olengane soki osaliki alliance nde libala na ezwi kilo bateya bino mabe bolongola baide o miso ekosaka bino boza bien kotonda matembele kuta eza na avantage koleka motele misuni okolia misuni na solo mpo bato babanga me na motema botondi te nalobaka bongo na esengo te nalobaka bongo mpo na kofortifie ke ozobanga pamba challenge kokoma mpaka eza misuni ya kitoko te balia banda bobebe biloko malongo bafanda na bavoyage ya misika bakufa na bavoyage ya mike biso baotofanda na bamboka matambola makolo ngulu excès de kotambola makolo ngulu koya banzube kutu banzube ekotaka sunga te mpo posa sa makolo ekoma lokola libaya yo kutana bakopo lelo ngai yo te aboni boyeko ese ngai nakende bafakasi bagombi vakasi ezaka na maluku yoko piscine na nga tosikola na balofer mai ya kalamu amelaki ya wese oyo esangana bamai ngai na sokola nawapeso bapise ekole ngai na ntango esilaka bien te biyoma na biyoma maketo na nzambe na ngai na bamena ngai lesheki erupese nga challenger yeba makambo osala conseil gratuit telemela place oza kobouge yo te tanke nzambe atiki yo milinga bayina yo metambo na droitine nzambe akopesa yo raison conseil gratuit ngai na kodefisa nga nani owolangolanga te nana yaka na nga bapianga faute nasimisa nani nga payoka nga kilo azongiselanga nga na nga batutu babotanga na zolongi na bango nayoka bango te kaka yo oyeba nga kopi na nga place sans fresa lakisanga na tv ata filme ebimisika na konimba memanga na kopa alare 4 jours na kotala mpo bafuti te so oyebi nga challenger namonaka kongo lokwa na ngola nayoka kopi soni te nga ata toke pepa nye papa bokilo na kopepa bokilo nalesaka mwana na bino mabe oyo eza mosala na ngango tika na pepa nye na nga bongo boya bomela bia bozwa tike so bopekisi nga mwana bino kolongwa libala mpo na kwoi mbala moko eza facile nzambe apambola. C'est le fini pour aujourd'hui. Merci. Là, on était avec Pasteur John. Merci de répondre à notre invitation. C'est toujours un plaisir. Merci comme ça à tous nos abonnés. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne. Je suis le Kamba TV. Si c'est pour la première fois que vous nous captez, là, c'est écrit en rouge, s'abonner, appuyer ou cliquer. Évidemment, il y aura une cloche qui va sortir. Vous voulez être la première à recevoir toute notification sur cette chaîne. Je suis le Kamba TV. Appuyez sur la cloche, vous ne serez jamais déçus. Et on vous demande de vous abonner très massivement. Donc, comme le numéro de téléphone, numéro de téléphone, c'est plus 243 84 75 18 112. Vraiment, chaîne à Josué le Kamba TV. Nous n'avons pas Brad Wumela, Joyce Wumela, de vous bénisse, Eric Manzak, Papa Manuel, Miyuna, Wumela, Yemoko Marco, Loko Mobala Blessing, Bambo Tebele, Maman Stéphanie, Wumela en France, sans oublier Patrick Somao, John. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Madame John. Bambo Tebele, Awoyoka Tepoye et Mopaya. Mais base, vraiment, Penzate. Yoram de Kotsakao. Awoyeko la Karate. Aozonga Tokutana pour m'avoir changé. Très bien, voilà, merci beaucoup, on se retrouve prochainement. Si Dieu ne revient pas, après ici, il y aura encore une autre émission sur Second Hiver et puis Second Souffle. Au revoir.